tozali komi tuna soki bandeko o bayembaka musique ya nzambe o babengaka gospel na ba oyo bayembaka musique ya mokili oyo bango mbale différence ezali to ezali te ba musicien chrétien na to bengaka musicien profane différence ezali to différence ezali te ya tala awa ba kangi musicien chrétien en même temps pasteur parce que comme lokola vague au bandi ki musicien au suki bongo na pasteur soit au bandi pasteur au suki bongo na musicien ba kangi pasteur oyo musicien na mutu ya girlfriend na ye to pe copine na ye na sachet noir mburamatari baki na patrouille bayebise sachet o banzinzi boni fongola alingi ko fongola yango te a proposer ba policier mbongo ka basie fongola ba fongola boye mutu ya mwana mwasi moko mwana mwasi wa zaidani azalaki bongo copine na nzoto ezali wapi bakei ba moni nzoto somo ya kosakati ya to kosola yango awa na émission ya lelo ba mise chrétien bokota tant to lobaka différence d'alité entre ba mise chrétien na ba mise ya mokili bokantara lokola maseki maintenant ça c'est quoi kaka na émission ya lelo. Un musicien du gospel a été arrêté avec le crâne de sa petite amie dans un sac plastique. C'est l'actualité du moment et une fois de plus, on reste au Nigeria. Il y a 2 jours de cela, le dimanche 12 décembre, dans la ville d'Abuja, dans les après-midi, comme d'habitude, la police était en train d'effectuer une patrouille. Et non loin d'une église, la police va tomber nez à nez sur un jeune homme, Oluwatimile. Le jeune homme avait sur lui un sac plastique noir et il y avait beaucoup de mouches autour de ce sac, ce qui a vraiment attiré l'attention des forces de l'ordre. Nalobaka tambola na mokili omona makambu kasi yaka na République démocratique du Congo omona bikamo yaya na Lubumbashi ou Antanshi individu ateki lac. Papa visolobi nini nalobi ateki lac. Lac oya lac lac kipopo. Donc mutu pena zu ateki lac ya l'état. C'est lui qui sera à la base, c'est-à-dire vice-gouverneur. Tokozongele yango kaka na émission ya lelo. Scandale na scandale na République démocratique du Congo. C'est que il y a un monsieur qui s'est tapé la poitrine pour venir acheter les lacs. En achetant les lacs, il a remblé ces lacs. Parce que ces lacs, c'est ce qu'on appelait les lacs collecteurs. Toutes les lots de Lubumbashi venaient se terminer dans ces lacs ici. Alors lui, il l'a acheté, il l'a remblé. Alors quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est que toutes les maisons aux alentours sont inondées. Toti kalakaka na makambo etali République démocratique du Congo, on ne sait pas. Yaya, il paraît que le fils des chefs de l'État, Anthony Tshisekedi, aurait représenté la République démocratique du Congo na Venezuela, akutani na président de Venezuela, na cadre nini, est-ce que c'est vrai? À moins que mwana ya mokondi ya mboka Anthony Tshisekedi ake na cadre musume ye akei kokutana na président de Venezuela médiatisé na cadre nini et pesi mutu ko soit Pero Luara aleli tokozongela yango kaka na émission ya lelo. Aller au Venezuela. Cet enfant, on l'a vu au Venezuela. Voilà encore cet enfant ici. Ah, je crois que c'était au Ghana, si ma mémoire ne me trahit pas. Voilà, l'enfant, il est là. Et les voilà ici. Nalongola titre. Les voilà ici, reçus par le président du Venezuela. Avant d'entrer en profondeur, je vais poser une question. Donc, Félix Tshisekedi pense que le pays, la gestion de la République est une affaire de... Comment on peut se faire humilier? Le phénomène Kuluna, un fléau qui est devenu une bombe à retardement, yaya. Ce qui est aussi solution, te na makambo ya Kuluna, oyo. Tokozanga mboka wana République démocratique du Congo. Yaya, batu bakomi na insécurité ya kosakanate. Touti komona awa ya tala awa Kuluna oyo akati jeune garçon oyo liboko na lemba epesi pasi ya kosakanate. Insécurité na Kinshasa yaya makasi. Soki ekomi butu po otambola. Ezo pesa mutu ko swata lokola image oyo batu ba kotambola babandi ko ataka na machette.
soki o pati ba papio ya solo ya lokuta te et soki kaka na Kinshasa te tina Lubumbashi tala comment est-ce que bande bako tambolaka na ba veni na machette ko kataka ba tepesi pasi ba kondi ya mboka bozali wapi mbura matali koteka ba laki ya l'état koteka pont Marichal koteka ba kambo ya l'état bozali premier pona kosisa insécurité boali kokoka yango te ya to kozongela yango kaka na émission ya lelo. Je rappelle na bande kono studio linga kolata élégant d'ailleurs bomoni yango awa ba écharpe ezali kitoko ya Rosanta Beauty place na Canada. Voilà ba écharpe kitoko lingo ma élégant lokola ngai boya yatala. Voilà ba écharpe ya kitoko ya Rosanta Beauty tela ngai mona banana kolata yango pour mona keno. Voilà Rosanta Beauty nde bankambu est-ce que moni botila kana no miroir caméra na mona ka awa bianga moko baluselanga Rosanta Beauty. Voilà, moni hein. Ola type na élégant. Voilà. Si connaît ola type na boy. Est-ce que mabe tala kitoko. Voilà. Na Rosanta Beauty. Te ekenda randengo wana. Ya to supporter mona mboka. Rosanta Beauty eza kaka mabe sharp te même ba sapato ya te kaka minga kaka ba chaussures oyo ya makolo minene olataka no 45 50 60 combien une sorti ya kana Rosanta Beauty okozo ko sentir hein? Voilà ezali Rosanta Beauty. Donc appelez nos amis de Rosanta Beauty boni publicité eleka ki wana numéro na ngwa soza numéro Rosanta Beauty te benga biso to kopesa yo numéro ya Rosanta Beauty. Voilà. Alors, en passant, je rappelle, le 15 février, il y a na Paris Grand Arena. Hein, Arena Grand Paris. Et pas wapi, Vangantama, les vieux Vangantama, où est l'ensemble de la forêt, à Kobeta, hein, retour ya roi, n'est-ce pas, Schengen. Ngai tata sedek na kozala wana le 15 février. Yo ozanga, tozanga, te biso surtout ya somba billet eri yangoyo. Somba billet. Pendant le 15 février, et pas wapi où est rançon de la forêt, retour, il y a roi de la forêt, n'est-ce pas, Schengen, à Kobeta Bongo, na Arena Grand Paris. Oh, Toloba quitté, Tolobi, voilà. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio lokole masolo epai wa pito yaka kokuta na pona kosolo la ko bete la bino makambu ezali ko leka na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu oto lobaka lingala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ngaka mingi yobenga ngai tata Pelende na cadre ya recours à l'authenticité ya il faut dozongela ba valeur ancestrale na biso yo si mona mundele komo na eka songo mundele komo na mbemba pona ni biso ba benga biso ba Roger ba mami ba mado te benga mutu na komo na tata Pelende tata mbemba mama mbimbu ekendaka ndengo ça c'est pour valoriser la culture ancestrale. Voilà yambo to solo makambo ya ba mission chrétien gospel to lo bakayango d'ailleurs batu baike balobaka yango qu'il n'y a pas une différence entre le mission chrétien na ba mission mokili, n'est-ce pas? Bango nyonso bazaka ka ndenge moko bakangi mission chrétien na mutu ya mutu yango pas n'importe qui te copine na ye bazala kana ye fidèle église na ye a comme ça moi si na ye ka ba mesana jusqu'à 4e mutu asali sacrifice bakangi na mutu abanda ki kokene na ngo wapi ya soki muramatari te tala polus na sali musala tokozongela yango kaka na émission ya lelo yambo toko bakuna tika to sola makambo ezali koleka na République démocratique du Congo ya nalobaka yango chaque fois tambola na mokilo mona makambo na République démocratique du Congo okomona bikamwa. Comment se fait-il que individu il paraît le vice-gouverneur à Katanga, c'est lui qui est à la base. Il aurait vendu les lacs Kimpopo, na Lubumbashi, lac Oyo, rivière Nyoso, tout,
eyaka kobwaka kuna ye ateki yango epa ya nani on ne sait pas balingi basala nini wana supermarché basala eloko nini yaya. Pourquoi est-ce que vous jouez avec l'autorité de l'État? Tout le monde yango na Kinshasa awa côté ya fleuve kuna batekela batu ba place batu ba somba ba bele batongala bandaku et comme presque na fin oh non état illégal ba ko buka yango nani nde ateka ka biloko ya l'État. Dans ce dossier des hommes forts yaya. Les gens sont en train de déshabiller l'État yaya. Des hommes forts à liboso mutu oyabi na teki yango bakosala nga rien na teki la kuwana yaya oyo teka laki do eza lokola na pe un exemple ndenge nini maya njili lokola maya njili mutu ateki maya njili maya yango yayo ateki laki homme fort bakosala nga rien na teki yango. Deuxième homme fort mutu asombi yaya yo pena na ki mutu na yo oza pena mutu batekeli yo laki rivière maya njili o la tekeli yo pe osombi na sombi yango na nko. Oh, yaya. Makamoni to mwana mukili ona. Donc avec République démocratique du Congo, on aura tout vu. Je ne confirme pas. Babi c'est le vice-gouverneur qui serait à la base ya côté Kandengwana. Et c'est qui l'acheteur? Ils ont payé mutu ko soit. Na epesa nga mutu ko soit. Population et l'eli ba ko se plaindre na radio lokole tolo bela bango po ba kondia likolo ba mona makamu opo ba koki yango te ba ju mutu ko soit. Il y a pas si, hein? Tala. C'est que il y a un monsieur qui s'est tapé la poitrine pour venir acheter les lacs. En achetant les lacs, il a remblé ces lacs parce que ces lacs, c'est ce qu'on appelait les lacs collecteurs. Toutes les lots de Lubumbashi venaient se terminer dans ces lacs ici. Alors lui, il a acheté. Il a remblé. Alors, quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est que toutes les maisons aux alentours sont inondées. L'eau pénètre même dans les fosses septiques, donc on est exposé à des maladies parce qu'un individu qui se croit puissant a acheté les lacs. Maintenant, la question, qui lui a vendu les lacs? On a soumis ces problèmes aux députés. En tout cas, jusque-là, rien de concret. Nous implorons à nos autorités de venir nous aider. Parce que nous souffrons. Parce que quelqu'un se croit puissant, il pense qu'il peut tout faire. C'est là, en tout cas, nous déplorons, nous demandons à ce que nos autorités puissent s'enquérir. Nous commençons même à suspecter que certains députés, on les a corrompus. En tout cas, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Ça a traîné, on n'a pas toujours des solutions. Nous voulons avoir des solutions. C'est bien triste ce que nous venons de écouter dans l'interview. Monsieur le Président de la République, nous avons frappé porte. Tous nous sérieux. Comment nous avons fait un lac? Lac qui popo. Au Teki Lac. Donc, dans cette opération de vente, il y a deux hommes forts. Le premier homme fort, c'est lui qui se décide, il dit, na Teki Lac. Alors, on a décidé à Teki Maya Kalamu, na Kinshasa. Na Teki Lac. Le premier homme fort, c'est le vendeur. Na Teki Baosala n'a rien. Le deuxième homme fort, c'est celui qui achète. Na Sombi Maya Kalamu, na Sombi Rivière Njili, na Sombi Lac Kipopo na Lubumbashi. Maintenant, les habitants du quartier Baudouin sont en souffrance. Se confie pas à Nani. Mais selon on apprend que c'est le vice-gouverneur du Haut-Katanga qui serait à la manœuvre pour la vente à lac Kipopo. On apprend que c'est le vice-gouverneur qui serait à la manœuvre. Ou qui aurait vendu la Kipo. Monsieur le vice-gouverneur, il se pourrait que je conseille au Makam. Mais ma tata oyo moni ba lobby na vidéo la ndiao. Na ba maman ba lobby na Swahili yao. Batonyo so mo sapetali sika ke pa na yo. Comment expliquer une autorité provinciale qui est censée représenter le président de la République, qui est censé travailler au profit du peuple, peut participer à une opération aussi cruelle contre le peuple
boteki laka ki popo siko inondation ebandi mai ebandi ko stagner ba maladie hydrique ebandi ko ya ba population oyo bazali bana ya Félix Antoine Tshisekedi bazali bana ya Lumumba bana ya Simon Kimbangu bazali bana pe ya Moïse Tshombe peut-être pour dans un cadre ya Katanga. Vraiment ici je viens frapper à la porte du président de la République. Les services de renseignement, le REDOC de Lubumbashi, rapport na yo tisikoyo. Et moni makambo ote hein. Rapport ya REDOC ya Lubumbashi et yobi makambo la ki popote. Baby quand que opposant mo galinga ça la marche, ba empêcher. Non. Non, pas comme ça. Mboka oyo photo linga yango. Monsieur le président de la République, cette situation là qui popo. Comment montoke ko teka lak? Ce qui vice-gouverneur il y a au Katanga, azali réellement impliqué dans les Camboy. Tout ça, quand on a besoin de la motion à défiance de la députée provincialité. Il faut d'abord une ordonnance en urgence, le révoquant. Na poste vice-gouverneur au Katanga, si manangone bâti à la disposition, il y a une instance compétente pour ba sambisaye. Ce cas vous allez innocenté et quoi banasima. Kaka on a information, il y a la République démocratique du Congo, tout le monde dit bongo, notre confrère Pero Loire, Azali Kolela, a lobby, a dénoncé, a la caméra naie, et qu'il a dit na Venezuela, et pas wapi, il a évité. A lobby, le fils du président de la République, Anthony Tshisekedi, aurait allé représenter le pays na Venezuela. Ba moni photo ne boko mona ngwana na président de Venezuela. Na ebité na cadre nini est-ce que akendaki na ye na Venezuela ba ebisi moi na ya président ya République démocratique du Congo azali awa alobi ayambaye apesa mbote to akendaki ko négocier business nini wana on ne sait pas à moins que ezala na bandenge mususu pour cette autre na conditionnel pour tout ça pendant assurance té ce que na cadre mususu et coïncider bakangi photo bayambi ça va mais ce que na cadre officiel. Le fils du président de la République, Anthony Tshisekedi, lui, il est qui pour représenter République démocratique du Congo, toute une nation. Nous sommes en train d'investiguer sur ça. Mais notre confrère Pero Loire a l'éli. Écoutez un peu ce qu'a dit Pero. Est-ce que Makamou a lobby? Et ça dit, il y a solo, tout ça dit le kuta. Ce que ça dit la solo, je manque le mot. Je manque le mot. To boyango teke oui mwana ya mokonzi ya mboka a soka tangi kelasi a kokipe kokipe fonction moko songolo c'est pas un problème mais siko boy est-ce que a kendaki na cadre ya l'état ton na cadre privé donc moi j'ai la chair de poule je manque des mots là dans Pero Loire Makambabi est-ce qu'il dit vrai tout il dit faux. Aller au Venezuela, cet enfant on l'a vu au Venezuela. Voilà encore cet enfant ici. Alors, je crois que c'était au Ghana, si ma mémoire ne me trahit pas. Voilà, l'enfant, il est là. Et les voilà ici. Nalongola titre. Les voilà ici, reçus par le président du Venezuela. Avant d'entrer en profondeur, je vais poser une question. Donc, Félix Tshisekedi pense que le pays... La gestion de la République est une affaire de... Comment on peut se faire humilier à ce point? Regardez comment ce garçon est débrayé. Regardez comment ce garçon est débrayé. Il représente la République. Il représente le président de la République. Il pense qu'il va manger les foufous chez sa grand-mère à Alimete. Otala nenga lati. Alati ba sneakers. Bota la nenge à Lati, accueilli na palais présidentiel, il y a Venezuela, qu'on représentait Mboka. Donc, li boma ya tata na ye, et kiti na mutu ya mwanoyo, regardez comment cet enfant est habillé, bota la ye na makolo, et il est le représentant de la République démocratique du Congo. Il pense qu'il part en boîte de nuit, comme il en a l'habitude avec ses amis, le prince de la RDC, Anthony Tshisekedi. Donc les jeunes hommes ici pensent qu'il part en boîte de nuit. Regardez comment il est habillé et on dit qu'il va représenter le pays. Il dit qu'il va représenter le pays. Donc alati ba basket, alati soki ba sin bota la yewana. Tshisekedi. Vous donc yo
Tshisekedi Félix. Boni makambo ya soni bo. Fufu ezao na mutu. Ozio kitisi na mutu ya mwana na yo. Les amis, avant d'entrer encore en profondeur, cet enfant ici est un incirconcis intellectuel comme son père. Cet enfant n'a aucun diplôme comme son père. Cet enfant n'a fait aucune étude comme son père. Libandi obozo komona eza kaka na mutute tina cerveau na ye mono eza na libandi. Donc azana libandi na mututi na kati ya cerveau neza boulevard libandi lokola tata na ye atanga te mono boza komona. Mono boza komona atanga te Anthony oyo. Mutu na ye eza na libandi, cerveau neza na libandi. Donc c'est un incirconcis intellectuel exactement comme son père. Dites-nous, Anthony atanga na poto na classe nini? Quel est le domaine de prédilection et à vie Anthony? Avant d'assim manon na Mozindo. Vous prenez comme ça un bandit, un enfant voyou, habillé en débrayé, vous l'envoyez représenter la République et ici il est reçu par un président de la République. Regardez comment il est habillé, débrayé. Regardez comment il est habillé, débrayé. Et c'est le Congo qui est représenté par une inintelligence à ce niveau. Un voyou, un bandit comme son père. Exactement comme son père. Tel père, tel fils. Un bandit. Moutou na yeza na libandi, cerveau na yeza na libandi. Double libandi mono azanao. Je suis encore au niveau de la forme. Je suis encore au niveau de la forme. Doublement libandi mona mobalio. Un bandit qui passe ton temps avec les filles dans des boîtes de nuit en train de dépenser de l'argent. Dans sa tête, il n'y a rien. Sa tête est vide comme la tête de son père. Vide. Est-ce que l'on peut me dire, dans un pays où vous avez un président de la République, vous avez un gouvernement, vous avez un parlement, vous avez une armée, ces petits voyous se retrouvent dans des missions officielles en quelle qualité? Commencez par me donner la qualité de ces bandits d'Anthony Tshisekedi qui l'amènent aujourd'hui à se retrouver en train de représenter la République à l'étranger. Est-il conseiller de son père? Est-il ministre? Vous avez un ministre des Affaires étrangères. Vous avez un premier ministre. Vous avez un président de l'Assemblée nationale. Vous avez un président du Sénat. Vous prenez ces petits voyous d'Anthony, un petit voyou, avec une tête vide, c'est lui qui va représenter son père. Je pose d'abord une question. Commençons par lever des éléments, des dossiers liés à la forme. Ces bandits représentent notre pays en quelle qualité? Le voilà ici assis avec le président le président de la République et le voilà ici en voyou totalement débrayé avec le président du Venezuela, un voyou comme son père. Il représente le pays et il va là-bas assister à ces choses dans qualité nezanini. To banana nouwana. Avant la kota na Mozindo. Bato Tshisekedi, répondez-nous. Cet enfant va nous représenter en quelle qualité? Aza conseiller à Tata Naye? Azali Nani? Parce que je rappelle que l'échec ou pas de la gestion de Félix Tshisekedi ne peut pas constituer une raison sur le retour du Kabila au pouvoir. Parce que Tshisekedi peut échouer dans sa gestion, mais na vote va voter Moutou Moussoussou. Peut-être vous avez un candidat autre que Kabila ou un candidat à Kabila. Il y a d'autres candidats surprises au péto yébité. Au lieu de y a peuple a boy na pe Kabila, mais a voté bango, a boy pe Tshisekedi a voté bango. Parce que dans le Congo, tozaka kana Kabila na Tshisekedi. Yaya, le phénomène Kuluna est comme fléau moko oyo ekozala bombe à retardement, to ezali bombe à retardement. Tozali koloba tongo midi pourquoi? Tozali kutu na émission na ba parlementaire awa et pa puis représentant ya Constant Mutamba sala ki na biso na ligne Yaya. Est-ce que ezali social et c'est là qui va kuna ba kuma ebele?
to ezali esprit démoniaque oyo ekoti na République démocratique du Congo. Vous vous rappelez tant que yambaki frère Mathieu avant phénomène kuluna oyo ekoma ebele alobaka yango keno kala mingi te bokomona ki kuluna oyo kokoma plus que grave. Il y a eu des autorités au bateka mboka. S'il y a des autorités au bateka mboka, mais il y a aussi des autorités au babonzela ki mboka et pas ya mokondi. Ça c'est que le phénomène. Il y a kuluna oyo banaki lokola maseki. Bazoko bunda entre bango na embouteillage wana ba yibi et kokoma sérieux babandi ko attaquer batu. Tiko ekomi na insécurité ya okoki lisusu te kotambola na nzela avec sécurité. Oui, c'est vrai, Constant Boutamba ali ko kanga batu kutina bango na anginga. Est-ce que peine de mort ngo ezali ko salama tala kunseki tala kumamba yaya. Tala ba vidéo otomona wala. Obaye komona wana dans les rues de Kinshasa, il y a lemba kuluna kati mutu loboko yaya. Moi ça me cœur. Comment est-ce que mutu normal yo pena o kata moninga loboko mutu abota malamu ozi o kati loboko sans cœur. Est-ce que bana obali bana normal? Bana obali bana normal. Ata kutu balobi yango bamelaka makila ya banyau bamelaka soki banini yaya okata mutu liboko sans pitié. Non, ça n'est de trop. Moi je me rappelle à l'époque ezala ki namba mibi avant la mer mais babanda ko yande ngwate basoko banga ko boma siko ko mais comme quelque chose de rien du tout comme de l'eau à boire. Et soki ka la Kinshasa ti yana ba image ba ko mona siko wana même na Lubumbashi ba otambola file indienne boye file indien. Bon, ce qui va kutani na yo okobika te téléphone au pesi mbongo pesi nyoso tout ce qui pose na chance 35% batiki yo so na 20% chance ba kati onde ko kata masolo ya bakuluna to bande ko laksa yango to so laksa onde ba yokanga bakuluna mais bazo ko osila te finalement ba yokanga ya solo to ya lokuta bazali en fait combien de kuluna ya plus de 400 kuluna bakangaki. Alors mboka e baby peine de mort ezali nécessaire ya. C'est très capital. Peine de mort, voilà. C'est que, oh, tu vas au Kanga, il veut dire, bah, tu vas au Kanga, bah, ça va couler. Parce que moi, ça me cœur, bah, bandian, bah, Kanga qui plus de 400 yaya. Mais, bah, Zali Kaka. Alors, venez, bozo Kanga, bah, innocent. Bozo Kanga, bah, innocent. Alors, tu sais qu'il y a Poulousou, Boulamatari, bah, il y a ça, la moussala qui toko, Général Blaise Kilmalimba, coup de chapeau, moussala qui toko, bah, il y a ça, mais il faudra se filtrer. Est-ce que tant que patrouille salama batu o batu ko kanga basali ba kuluna ya solo to bo kanga ba innocent to te ko mona ba kanga ki mwana batu ko mona yena ni comment il s'appelle encore le petit ici Die Ndombasi mwana batu te ko beta fanfare répétition fanfare armée d'Isali ba kanga ki eto belela ki awa heureusement ba konzi ya mboka ba yoka ki mashika ba tu peux suite est-ce que basi bazongi c'est pas longola ki côté wana bata ye côté moko part est-ce que Die Ndombasi asi azongi na Kinshasa ba pêcher pas famille na yeso ki pas bazongi kasi na radio lokole to lobela ki bino il faut pas ça suite n'est-ce pas to yeba pour la to annoncer ba tout que balanda ka radio lokole to lobaki to lobaki pour na Blaise pour na Die Ndombasi est-ce que ata déjà libéré to kosonga pour te informer bino ya ce phénomène ezama be ko sakanati. Vous savez hein système to ça ceux qui oh non bata droit de l'homme bazo ya pona kuluna machin ya bamboka ebele basala ka yango d'une manière silencieuse. Oui c'est vrai que nous sommes allés en besoin ya kolobaka to koboma to peine de moyens consommer ya so moi de baki angenga wana ba comprimer kaka bazu yango pelado ki ndiki la retardé est-ce que komi Papa Fiston, yo zo insister ba bomaka wata lobi nengo wata na expliquer kaka yaya basala ka yango partout ndiki la retardé bosundenge ali wana bazu yango pour bino ça va to libérer bino un mois est belé comme ça ba famille na bango ba ke ne aider bango ta ba ke mona Jésus ba stike ba na cimetière te est-ce que bokomi to soli pembe wala to boyeba te ba pe belé sala ka ndengo wana pour phénomène kuluna oyo ezo pesa ba mutu ko swa o to loba kite yaya to lobi voilà. B. Dis Zonga Boye, qu'est-ce qu'il y a? Bazo Tungisayo? Monsieur héritier, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Bon, il sera à moi régler parce que Marambo Tomona pour filmer Boye. Donc, il monde a tiré Zomona yo, Nicolas Banoyo, les OP Sapasi, Tomona ba avocat, Bazo Bima, Bazo témoigner pour na bango. Et ça passe mingi. Ça passe.
ça va nous réviser biso ça bien té. Et bien té. Merci. Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Makelele, Makelele. Makelele. Maître, vous avez la question, allez-y. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Allez-y tout droit à la question, maître. Votre honneur, Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'audience est publique. L'audience est publique lorsqu'on entend proférer publiquement aux attaques contre les avocats, Monsieur le Président, qui sont régis par... Votre honneur, Monsieur le Président. Maître, le tribunal vous retire la parole. Le tribunal vous retire la parole. S'il vous plaît, le public. Le tribunal vous a retiré la parole, maître. Monsieur le tribunal vous a retiré la parole. Vous parlez encore quoi? S'il vous plaît, le public. Les témoins héritiers ne s'étaient pas attaqués aux avocats, non. Aucune attaque n'a été dirigée contre les avocats. Mais c'est son amertume. Son amertume qu'il a exprimé. Il dit Ezapasi, Ezamawa. Il a sa compréhension des choses. Il a sa lecture des choses. Allez-y à la question. Monsieur le Président, je n'ai pas une question à poser. Ya to kosola sika bwe lisolo ya musicien chrétien oyo bakangie na mutu ya mutu tokei bongo na mboka Nigeria ya tono bakaya ngomba lebele awa ya pas une différence entre ba musicien ou benga dit chrétien na oya mukili ezaka ka musique pour esika ba na ko louer instrument ba louer même instrument et c'est pas que na ba studio même studio la différence est na ba texte peut-être o ba so yemba texte oyo ya Nzambe oyo ba semba texte ya mukili et cela ne veut pas dire que soki mutu aso yemba ba texte ya Nzambe et que asali nécessairement chrétien toroba yango est-ce que mutu asimbi mandoki to mutu asimbi bible aleki mutu asimbi pa na bonzambe tintin tozomona yango ba scandale ba papa mole ba scandale oyo ba musicien ya Nzambe bali ko ça soit disant soki kutoke na ba musicien ya mukili ba scandale za belé boité ba musicien ba gospel ya Nzambe ba ça ba scandale ko sakalate. Qu'est-ce qui se passe na Nigeria ya to kotina image okomona vidéo TV za radio te musicien munene obomona ya Nigeria ba yebiye ayembaka azape pasteur et comme le ko la fléau nengwana obali soit na ki pastorat osuki musicien to bandi musicien oyo okoma pasteur et comme on a la mode ni surtout wana ko iba chrétien bongo babonza papa fiston yo bongo na basala Nzambe te to solo ka pembe za radio lokole musicien oyo asalaka banzembo na ye ebima nzembo esalaka kutu succès asala pe église moko ya bafidèle na ye akoma bongo girlfriend na ye to copine na ye azalaka na ye sikoyo diku kaka boye bamoni ye na côté momo isolé na sachet moko ya noir lokola mboka Nigeria ezali organisé basoldat basalaka patrouille partout lokola pe biso basalaka patrouille partout bamoni ye papa yaka ba bien musicien ah bon star bien ça mais sachez sachez do za niveau te za sachez na ngani na kati to mo bandinzi boy est-ce que ba ngombe za na kati te o te fongola bon fongola to la kase mo konso za ba ngombe na kati fongola to la pe to so moi ite na ngombe o te na go fongola te to fongola yango tangu ba mbila ba moni insistance wana malgré ba teki star na pembeni insistance wana ba bi azobo ya fongola ba bi obo fongola bo ndenge nseke ba kama ba fongola sachez siko esprit kimbila ekoti ya fongola yango ote na kofongola fongola yango te na kofongola te na pesa bino mbongo ba bino ça qui va be kotia allez fongola mbila zu yango ba fongola bimisa suki mwasi na plante ya bokomona yango na video mutu ya mwasi onani okena mutu o wapi bakangie bakena commissariat ba luki identité mwasi wana mwasi wa identité eko makazali copine na ye ya donc azoki mutu ya mwasi na ye wana azoki na ngwa gesala sacrifice wa batunie nzoto ya mwasi oyo ezali wapi akeko la tesika nzoto ya mwasi wana ezali ya pasi nani wana musicien chrétien okomona musicien chrétien oyo atondsaka ba stade oyo musicien chrétien osala ka boye église otondaka tala makambo oyo j'avais préféré évêque principal azala awa mais ya azana biso en ligne te et pesinga mutu kosoya ya makambo oyo ba musicien chrétien tala loko ya bakasi ya mutu et pesinga chair de poule ya et pesinga chair de poule na lingi ya mbote ya ba invité to
tout à l'heure vidéo oyo ndenge musée chrétien bakangie na mutu a mutu soni pas si peu mawa. Hey Landa. L'heure est grave, la famille, et on devrait parler de cette histoire pour que cette histoire fasse le tour du monde. Un musicien du gospel a été arrêté avec le crâne de sa petite amie dans un sac plastique. C'est l'actualité du moment et une fois de plus, on reste au Nigeria. Il y a 2 jours de cela, le dimanche 12 décembre, dans la ville d'Abuja, dans les après-midi, comme d'habitude, la police était en train d'effectuer une patrouille. Et non loin d'une église, la police va tomber nez à nez sur un jeune homme, Oluwatimile. Le jeune homme avait sur lui un sac plastique noir et il y avait beaucoup de mouches autour de ce sac, ce qui a vraiment attiré l'attention des forces de l'ordre. Ils vont alors lui demander tout bêtement d'ouvrir ce sac. Oluwa va désister face à la demande de la police. La police va alors insister. Voyant que la police insistait vraiment à voir ce qui se cache dans ce sac, Timile va tout de suite proposer une grosse somme d'argent à la police. Pour éviter que la police ouvre ce sac, vous savez comment ça se passe, mais cette fois-ci, la police va vraiment résister face à la corruption. Ne comprenant pas les raisons pour lesquelles Timile ne voulait pas qu'on ouvre ce sac, pourtant c'est un sac ordinaire, les agents de police vont alors saisir le sac et en ouvrant ce sac, ils vont faire une découverte macabre, la tête d'une jeune femme avec des tresses. La police et les riverains autour, troublés par cette découverte, vont alors mettre la pression à Timile en lui demandant à qui appartient cette tête. Timile va dire à la police que ce crâne n'est autre que la tête de Salomé, sa petite amie. Ils vont poursuivre en lui demandant où se trouvent les restes de ce corps. Timile va passer aux aveux. Il va dire qu'après avoir assassiné sa petite amie, il a emporté la tête en abandonnant le reste du corps dans sa résidence. Timile sera tout de suite arrêté et transporté au commissariat. Une fois devant les enquêteurs, l'identité de la jeune femme a été confirmée et on va apprendre que ça fait pratiquement 1 année que Timile et Salomé étaient en couple. Salomé, c'était une sœur dans son église, conservatrice, sans histoire. Timile, quant à lui, hormis le fait d'être un chanteur gospel sur les réseaux sociaux, il créait du contenu autour de Dieu et autour du développement personnel. Il avait même sorti son album intitulé « Le Dieu de toute la terre ». Timile était vraiment à la recherche de la popularité et de la richesse et il voulait se servir du crâne de sa petite amie en guise de sacrifice pour devenir riche et populaire. Enfin, cette histoire, c'est vraiment la définition de ce qu'on appelle « il ne faut faire confiance à personne ». Actuellement, les gens se demandent « mais quel type d'homme faut-il vraiment conseiller aux femmes ?» Que vous soyez avec un homme de Dieu, c'est des problèmes. Que vous soyez avec un païen, c'est des problèmes. Que vous soyez avec un brouteur, c'est des problèmes. Que doit-on faire en tant qu'être humain pour trouver une personne de confiance? Les gens, le monde est méchant. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention. Voilà. Quand tu écoutes la vidéo, oyo nenge bakangi musicien chrétien oyo na mutu ya mutu. C'est pas n'importe quel mutu copine naie. Bino ba tu bozala ka makango ba pasteur, o makango ba musicien. Bomoni, maintenant ça c'est quoi exemple? Ba pesi bino. Et pesi mutu ko soya ko sakanate. Na mbi pona bino le porte-parole de la communauté congolaise na Afrique Bobimba. Lui c'est mon ami personnel comme on a yé commandant Congolo Anderson de Djobour, mais to ko Mbappé à Fampolo évêque principal soki akokote la biso en ligne na wana to ko appelle sous honorable ma fifi soki bakondima kokote la biso na tongo ya lelo. Mbote na yo commandant Congolo Anderson de Djobour, porte-parole de la communauté congolaise na Afrique Mobimba. Mbote na yo ndeko. Le Sako Mwana Mboka Fiston Pelende, Tata ya Sadek, le patron de la presse congolaise en Afrique du Sud. Le Sako, la maman Rina Pelende, maman Oyo, Akabaka, Kolika maman Denise Nyakero, pe Kolika maman Olive Lembe. Merci, Nabayi Manso Bakolanda Biso, Kola Pambola Bino. Voilà, ndeko moka benga bi papa Fiston oyambaka commandant mingi asalaka na bi azali porte-parole ya communauté congolaise na Afrique Mobimba. Donc makambu to so le kana Afrique e concernant biso ye il faut ya couper sabino compte rendu yango to salaka na et bouche autorisée ya ba congolais sur Afrique. Alors plateforme Oyo autorisé ya ba congolais sur Afrique ya congolais sur Afrique pardon et ça li bongo radio le coller yango to salaka na chaque fois. Awa. Voilà. Insécurité d'abord, tout le monde connaît yango, tout l'action image awa na Lubumbashi, yondo tela kibiso ba image wana insécurité na Lubumbashi, caméra surveillance ne ezui batu.
babandi bakotambola na machette okobala yango mwa 2 minutes et puis tokota lisolo oyo boni musicien chrétien bakanga ye na mutu ya n'importe mutu akati chéri na ye mutu azui mutu wala ake kosala ma incantation. Est-ce que y a-t-il une différence entre ba musicien mokili na ba musicien oya nzambe? Est-ce que soko so ba nzembo ya nzambe oza nécessairement mwana ya nzambe to saka moyen ya kosala musique? Voilà, moi lecture na yo na dem obani na masolo insécurité na Lubumbashi la so otine so image wana et puis okoi na ma musicien chrétien. Entre-temps, honorable Mama Fifi se préparer pour expliquer parce qu'il y a une différence entre ma musicien mokili na ya nzambe parce que bakangi musicien nzambe awa na mutu ya chéri na ya katie mutu sa incantation somo hein malobombo kayo commandant Anderson. Voilà, merci beaucoup honorable président pour la parole. Na pesi mbote pe losako na Mama Fifi kuna na mikili ya poto ici kwa pia zwami. Mama Fifi, merci beaucoup pour nos invités dans la studio oyo. Bandeko to banda na makambo insécurité na Katanga. Ici kwa wapi toza komona bakuluna na ba machette caméra de surveillance ezui bango na butu. To kosenga na gouvernement a amplifier ba mesures de sécurité, ba mila basa la patronne na butu ezala na ba quartier isolé parce que ceux qui mbila zalaki na kwana alingaka nga bato oyo na bopete nyonso. Gouvernement nenga zali wana amata akita ko sécuriser vie pe ba bien ya bato ezali charge na ye devoir na ye yangwana il faut assumer yango, il faut sala yango na lolenge senge bilami pour bato ba se sentir na sécurité et pas na bango. Muta ba na ofisi na mboka na ete soki buto bandi ko yingela abandi ko banga soit di aebite soki tongo ekotana sanke bakulu na bakotele na ndaku sanke babandi bakotele na ndaku. Effectif ya ba policier soki ezali muke babakisa ba recruter ba policier ba jeune ba se belé na mboka wana comme ça effectivement mata ba patrouiller ba quartier pour que les Congolais se sentent à l'aise dans leur pays. Vraiment bandeko tozongi na sujet na biso oya kafu. Est-ce qu'il y a une différence entre musiciens chrétiens et musiciens yamokil? Biso mogande to comme ça différence wana vient à biso débat ba El Shabab abongwana ka mungongo ka za yembela na biso ba mokolo mosusu okokanisa ngai. Donc même mungongo na yango ko yemba na makamuna bango Carlito même mungongo na sala la koto yango pa na sala ya comment sala la ngambo nzambe bandeko. Le problème que nous avons au Congo est que biso ba Congolais tant mutu abongwani a comme soki musicien chrétien soki pasteur to bosani makamuvi na mobimba to komi komona lokola ya komi nzambe la répéter mutu wana tango albi abongwani ye abongwani kana ndenga na ye moko mbala moko to surtout komi si nzambe. C'est ça le vrai terme qu'il faut. Parce que ces gens-là, ils ont un billet pelé, mais au Congolais, ils ont supporté bango, ils ont dit bango, parce que ils ont une étiquette à Moussali Nanzambe, ils ont une étiquette à Bayemi Nanzambe. Combien de fois, j'ai un camarade Nabiso Matou Samuel, a divorcé Babali, Bakangaye, tout le monde a mis à Kapi à Yakutu, à Kangaye, Matou n'a qu'à une chambre, n'a moi si Moussous. Mais quand il y a un voyage à zone, il y a évité. À tirer le fond de la porte, donc, Batouana, mais au moment où il y a un concert, il y a un potawana, Nzamba Zana Katina Bangote. Aventurier, frère Patrice, ça c'est ça, non, a bien un pasteur patron, Nzamba Tika Bango Kala. Nzamba Pesa Bango derrière mon Congo, mais vous comprenez la réalité. Ces gens ici sont dans une histoire d'escroquerie, mais vous comprendre que raté, vous avez pesa bango matoi, vous avez pesa bango ma valeur moko vous avez mérité. Dans la musicien chrétien à 4 mois si mutu alors quand on mutu na kata sac pour que ne soit boire so ko salani. Je peux encore me rappeler une histoire qui s'est passée na Katanga. C'était avant les années, donc vers les années 2000 et quelques, 2003, 2002, na batu oyo, basambela na Katanga, bavanda na Katanga baebi yango. Je crois que dans l'église la Mbalamba vient voir quelque chose de ça. Frère moi azalai kuna, azana fiancé na ye. Fiancé wana sœur ya église. Bazala salaka na ye. Alors jour moko sœur ya église azongi na ndakote. Babengi ya lobi ya yebite, ba meko tuna bon. C'est à des couchages. Baseli lobby nango, lobby koki sert à yete. 2 jours, 3 jours, ça commence à devenir sérieux.
À le temps comme sérieux, bah il saisir la police. La police a une investigation, la dernière personne qui a causé avec la sœur des alagi camarades naï. Son ami confirme que non, ngai na solo laki naïe, azalagi kuna et pas ya fiancé naïe, soit disant jeune pasteur ou bien frère na église, mais azalagi assumer la fonction soit évangéliste ou bien diacre na kati église. Yo solo laki na azalagi kuna, oui, non, solo laki c'est mon ami. Bon, bah qui pas diacre, yo wangana ki kolobi ozalagi na été. Tala muta solo laki naïe, yé oyo al ser albi azalagi ao. Diacre mais soki évangéliste mais wangana ba che kraka. Quand Mathieu Kraka, Malamoko a avoué. Qu'est-ce qui s'est passé? Sera Salak Soginini, Yeso Alingalia Mbembe, Sera Boyi, Alebitumbe Bandi, Nakata Bitumbana, Abeta Sera Liko Figla Samabe, Sera Boyi à Koufa. On les a même aidé à l'hôpital, a même à ambulance, il a décidé à Kunda Ser Wana, na Lupan ou na Yé, place à Laïko na Wana, na Simanda, frère Wana Kunda Ser Puna. Je vous dis une histoire vraie. Le monsieur a prié chez la Malamba, donc je crois, viens voir. Vous voyez que Bakenda, à sa place, va déterrer Serre déjà d'accord, c'est décomposé, parce que ça a fait plus de 10 jours que Serre avait dans sa mabelle, sans Serke, Sandra, car on a Bilamba dans la tête dans autres. Donc, scandale et salama, mais car on est au Awa, Batu Église, va engager 10 avocats. Au Basilisa na université à Katanga pour défendre ceux qui pasteur, ceux qui diacre wana bazoma na infraction ya salité mais va engager 10 avocats pour défendre Basilisa na Inulu. Mais famille à moi si va engager avocat moko pamba ya moi na moi si en plus autaki na Inikin produit à Inikin a gagner procès wana. Donc ozomona ke batu oyo bazako utiliser Bible pour nous escroquer batu. Mais les gens qui sont escroqués, les victimes, ils vont continuer à payer leur valeur. Yo musali na nzambe, un chantre chrétien, osu audace na courage, ya kozwa mbeli kokata mutu kingo. Et avec ça, vous savez que nous avons fait avancer mon abango, et ça vous mettez dans la présence de Dieu. Non. Pour comprendre que non, batu oyo, baza ba malhonnête. Bah il a dit sur l'évangile moro malheureusement ensemble que non chanter c'est glorifier Dieu deux fois, chanter c'est prier chanter c'est prier deux fois, mais les oh so tali parcours na bango nyonso ba chanter wana ba mbenga so ba chanter à église sur Coran sur nzambe bango nyonso petit à petit baso comme ma pasteur. Pourquoi? Parce que baby écouter oh dit mes ali ma bonzi zali baza au sein de l'église batu baza koya. Vous savez au monde les femmes bazali batu oyo babongona facilement bandimala nzambe facilement et puis ce sont elles qui aussi bapengwa facilement. Donc ozomona l'église na bango wana bana basi batondi kuna pasteur et il y a aussi même les hommes qui vont là-bas. Même muto azali chantre église pour les suiga na koyembe na nzambe te abandiko abongwani sigo abandiko ba pasteur bozo pesa ba valeur wana ndeni. Or bango moko to bayela biso formule que non na musique otiki yango okomaya ko stroke biso siko badim na bofrande mais bato baza ko prêter bango matoyi. Donc likambo pas super au kamwa bato oyo baza ko yaka na étiquette à bonzambe oyo ce sont les gens qui sont en train de vous escroquer parce que vous leur prêtez oreille parce que vous leur faites confiance bazali bato oyo boko misa bango banzambe te. Merci beaucoup. Merci beaucoup honorable commandant. Tout petit maloba pas honorable Maman Fifi na Bundes. Oui, alors, merci, honorable président. Merci, Papa Anderson. Bonjour. Makambo bakulono, papa, toujours là, la té. Mais ça passe. Donc, et comme pénal, donc, somme. Bateau, basu décision, d'être na mone kuna la machine, na batumba, bango, batumba. Oyo pe ba okende ku bakay bulo na angenga, basa la système a poto. Ba mwangrise ba mwe loko, ba meli, et indira bango. Comme ça, à total, la droit de l'homme, nous avons aussi la bateau. Parce que, tant de mots résalent. Batia, pour l'Amérique, tout le monde a batia, mouton courant, bon, mon année, ba kangai, à la koufi, à keipi bakundi, na ba inosa ba okende, pour ba osambe sa bien que, na neo, ba libéré à 4 personnes na moyen TikTok, ya ba africain. Oh, ba okosela ba ma comme na ba samindele. Et ça a raté? Aux hommes, sukoyo, biloko ndenge wana ezosalama na kata mokili wana droit de l'homme azaki akangi miso azomona te ye kaka omona ya Congo
soko ya Congo neti bato o mikolo bakati kati bango bakomi pota pota moto ako confondre na kuluna soko moni na njela ukubanga pota la pota munene ya litama ta la pota munene na elongi ozomona na ba mususu ba okata ndeti lobi ta se choqué bakati moto roboko na ngaba image wana na koka kyangote ozomona babiloko ba osala po moto a mwana muke bongo te ba révolution e bandaka bongo fo ba sesango ngo mutamba zule bango décision ministre azwa matika papa Constant Sala comme ça ils allaient payer pour tout payer mana mboka wana pour tout c'est tout bana bakoko zwa ba décision te na ndenge motema bazo linga bali ko bunda babundi motata mbo apporter bete donc soko bengeka il y a kata pardon na comme na Victor ba boto la téléphone voilà est-ce sika tozo nga soko na sujet makambu ya Michel Chrétien akati moi na copine na mutu a gesala ba incantation y a une différence entre Michel Chrétien et Michel Moki différence c'est ça sous-souté ces derniers temps bango nyonso bakomi ba vie moto bisimba simba donc ba osimba bisimba simba donc c'est normal le temps basengi a sacrifier moto aya mutu na ye anga to kokata tolingi oza na émission oyo honorable tolingi oza po expliquer biso siko denga azu mutu ya mutu ake ego sa net nini bandinzi bande ko tonda ane bele bandinzi bande ekoma batu koma ba utiliser mutu ya mutu pour ça ya net nini kasi so bakundi ale batu bakomo ye bele eza bongo so bakundi ka mutu wana pa batu bakomo ko sopana bakomo sopana ngai naza so na confiance te papa lokola biso mwa miso ezo mona soko l'action kama pasteur mo mikwana ko sambela wana ukomona ka senya yo kufundai ukolota ka ndoto mabe ala pa walesa tala mikolo mwasi nae awuti kubina na malelio akitena na tiriki bazo yemba njela po aya kuzonga bakiti pena aéroport alatina lipapa na hiver oyo azo bina na bana moka mikio atambola ba église. Est-ce que c'est normal? Azobina nini? Azobina banjema wa njambe ba check na TikTok. Est-ce que c'est normal? Moi ça mosa njambe. Bana mikelo bina na bango. So ba sali émission to memi ngam. Moi ça passe Robina te. Moi ça wale ça. Robina ta Robina te. Tinda so image wana to. Na balabala. Apana balabala na église te. Beaucoup bien na église, c'est normal. Ou bien ça les direct na pa bato bazate na kati na aéroport na pa parking amutu ko kiti kamba mo bobanjango tindela so video yango eza na TikTok tindela so TikTok à part wana tala ndeti pa ya ngre dodi baba obina na reti masandali na baboti est-ce que wana is église akobanda kubina azokele na ondinga na okena opa mopao tina libanda la ka beti bente kwa kati prince ayeko zo babiloko ndeko eza malamu na mona ki sous pasteur mosusu so na bosa kombo nai bakanga mi mama batu o mwana azana milimu mabe aya ba délivrer ba kolinga ba boma mwana photo sale délivrance mwana batu mobile ya jeune garçon mama na yeko tikene église une semaine mbabondela pona mwana nzoga ndi papa diake akoma ko abize na mwana tindela so balien na mwana ya mobile tindela so balien wana to kutala yango to ba to kozoga skabwe veut dire tangu pasteur wana Michel Chrétien kati mutu alinga akundango donc nombre bandinzina nombre abatu no ndenge évêque pour loba bongo ndenge kakabo sala bongo na ndenge banzembango sana ngo so inspiré ça banzambe te alors banzemba bango na lota na laka na yoka ngo sustepo so lo bochango onimba obandi bandoto mabe oh là là na mekate soko chango ka obandi bandoto mabe oko lota pena ndoto mabe nga mkomsuka ndeto landra ba pasteur ba direct na ba internet abiso ba tapoto na cheka ka libonde na kainka miso na ba dobonde na mona nyoka kotinga na shako singa o makamninyo na lalipa na komosokola bibembe na sokola bibembe dejo sisesiwe mbangu repatasa mbangu na kata kosambela mbala na église wana. Merci beaucoup honorable. Kaka na balinyo ndeti ndo kyaboyo o to kunda mutu amwasi o eza bangambo
kundi mutu mwana batu ka pona succès do ba parane ba ne besoin te 9 mwana ba ko fele po yo ozwa mbongo po sana ngoni maboko lembi pona ke kayu troke musala. C'est triste, hein? C'est triste. Tala matune nga bomu mwana batu toko kapi azolo bawa mukuna te ake ozongisela libala epa mukuna shukotala kapi nga kenda biso kabu ala kepa bali sumo na nzunzu nyoso mikolo pa utonga église ame okoma pasteur. Oh yepe frère Matou akum pasteur azoli nga kuma pasteur. Oh azoli nga kuma pasteur utonga déjà marambo bio za kaza yo frère Matou ndi aboma kapi. Oh kapi asabula ya biso to mona kino na mwasi wa Londres wana to mona kino kapi ya longole valet to ndima ke kapi okufa kapi abeti isoya liwa ondira obeta mutu mususu to mona ko blague bazui epe mukuna ka bondelia kapi azo kapi aloba yike abomanga kapi aloba yike abomanga aloba ngoko aloba kapi aboma basi na aboma basi na iso ka troisième enfant il faut kende ngai pe nazana zemi kapi aloba kyango wana bana mbale troisième mwana bota ete atika hôpital kufa. Oh là là. Mutazane nganga na grand libulu kuna na kibata nanyo kota selembao abeta lisolo kenga za nganga nanyo évêque Polo abeta yi pourquoi ya beta kate kenga na za nganga na kata bato bakamo. Oh donc Matou nganga wana beta ngoti yo ya ko changer ba données mais fifi donc Matou za nganga azanganga na selembao ano kata bato bakamo banini abeta ngana zela ka beta ngwa beta ngote kara ya zanganga ya solo yopo okata kamokuna abeta ngote okata kamokuna abata okata bakata papa kata kamona bundana nani ka bato ya okata mbapanza esa eza na ona YouTube na lukono piao. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous bouclons. On a pris un peu du temps pour la cause de l'effet principal. Au commandant Louga Baksa. Et monsieur, si une minute. Voilà. Toi, on a parlé pas sur guité. Toi, on a radio le parlement sur guité. Le temps. Voilà. Donc, toi aussi, ça descend et tu peux ça conseil. Bande qu'on habite à Bassi, bobo on a facilement. Bande qu'on habite à Bassi, bossa la confiance na batu oyo facilement. Parce que kaka yeli yo, image ya bomwani, a commis pasteur, a commis frère, ceux qui gossent à gospel, on va dire qu'on peut faire confiance totalement. Tala nenge boza ko sukaka. Boza la bo fongola ka misu. Bino pe ba famille. Mwana na bino mwasi asali journée moko, ayete na ndako. Mwana na bino asali ya mwasi asali journée moko ayena ndako te, boluka bo vérifier. Je peux encore me rappeler l'histoire ici en Afrique du Sud. Garçon moi na ba mbongo za na ndako ye moko. Mais batu avant na ga ye moko mutambo. Jour mususu moi fille moi za kuna achanzaga abasi. Fille moi na likuna boy, lobi on a ton ya bimi, fait na que la congélateur boy, akuta bana basi bakata bango mitakala donc akata bango sasa bango tcha bango na congélateur. Une histoire vraie police akoya wana. Donc ce qui ndeko na bino alors bimana garçon oh chanteur soki ya gospel soki musicien chrétien na obenga bango ezali te ke soki aizongi na ndako te bovandi na bino bolali pe pongi tala sikoyo bango yo baotokanga moko na Nigeria na mutu ya mwana bato ya mwasi na kati ya sachet so na kati ya sac. Éviter de faire confiance à 100% na bato oyo baza bato ya nzambe te et bana on viera mbo boko makakuto bato nzambe on ndenge nini de bino moka bolale bobola muki boko bato ya nzambe boko ba pasteur ba évangéliste oyo mutono pasteur machwa ya nkolo. Donc bato ndenge wana bozo de pesa ba confiance à 100% tala siko jeune fille oyo akufi boye azala no elenge. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait confiance à ce bandit, un assassin, à un musicien chrétien. Et puis le bien comme ça sous album bino ba liboso que nous sommes bandé monae boke ba kana bato oyo toza ba tete to nimela nzambe mais boza quand même na kosala ba analyse boza na vie ya bato muta bandaki que non musicien chrétien mukati bato bakamo lobi le bien comme ton église bokoya pe bobani ko samela kuna bobani ko benga e papa daddy tade sera bozo batela bozo pesa bato mitu makasi ya continuer de escroquer bino. Merci beaucoup na Fiston Pelé ne tata sadek o apesi biso espace
Merci na maman Fifi na ba intervention na yonkolo mon abino. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est par ici que nous bouclons cette émission à Tongo Alelo. Voilà, ouais, ambiance, qui na radio, le collé, ma solo. Tout ça, l'attention. Je crois les conseils et pesami awa, bo simba yango. Pasi. Aya, boti ako vantele bisoana, boya nzamba ko sala, toko kumisa nzambe. Aya, to yebi que l'évangile est gratuit, l'évangélisation n'est pas gratuite. Nende ko kumina ngwana, ngwana te. Ba mise kati ba simba ka ba kisi. Ba mise mo kiliko ko mikutu bien. Bango, yaya, to okena bino tinati. Allez, portez-vous bien. Santé de fer à tous, hein. Chap chap. Et tchara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana